Voilà, mbote na balandia fantastique info. Tondi sami na sengorosel la découverte lelo. Wana to zwami biso na kati ya arrêt ya Njili brasserie et sika ba transport en commun nyonso suka yango wana. Alors de l'autre côté ce qu'on a tourné caméra na ngai eza nzela o ezo kende tiki mwinza gare. So on nzela oyo okoma tiki mwinza gare to la bino vidéo na ngoto salaki. Vous allez toujours branché na fantastique info télévision. Alors découverte à lelo na lingna sala nazolonga natala nzela ndenge zali ndenge évolution zokota banda awa na re ya Njili brasserie wana leki sekomaf na Njili brasserie na komati na village ya Manenga na village Lucio o yesika école ezali. Alors bandeko yo ba yebi biso o batala biso ba mona vidéo to cha awa na bambula eleka ndenge nzelo zaki mabele. Qui ont aussi toujours s'abonner à Fantastique Info, Borozala jamais déçu. Alors voyage à l'éloigné na lobby to bandi awa na Njili brasserie bozo mona bande ko bayaka bazo mona na re ba na moto esika baye nazo zo moto nazo kende chi na village Lucio na école précisément pour na hôtel sa balandi Fantastique Info ba abonner na biso bato bandima Fantastique Info loko la chaîne. Il y a information pour le développement, pour la connaissance. Pour la décider, voilà, dans une moto, tu bandi ko kende, la tiki arrêt ba moto, tu bandi ko kende wana, tu bandi ko kende, awa ba refongwami, ba bisika ba tchaka ba produits agricoles, cheke uti ba mboka, parce que nzelo tu bomonyo tuzo kende yo, soro continue ngo robimati na Congo central, dès que okatisi ma ya dingi, okomi na village, okomi na secteur le Kongamputu. On a na Congo central bota la bino moko balanda Fantastique Info ndenge ba construire salami kotoyo ezana ba société tongami ebele ezali na ba école mususu pe koti ya minene ezali na banda ku etongami bota la bino balanda Fantastique Info nzela ndenge komi na makada bache goudron et siko bomoni lelo yo to pesa vraiment ba konzamboka merci neloko basali parce que ils allaient qui m'a belé poussière moyen que tu attends bolate dans une moto pour nous un peu rapide kaka pour nous hôtel Sabalandi Fantastique Info parce que tout ça la musala pour nabino son ballon le bosso hôtel la biso to sengino o s'abonner tu as toujours la carte Njili brasserie toujours continuer alors pour bandeko ba éviter Njili brasserie ezali na commune Yansele ezana na commune Yansele na kota ki na entrée ya quartier un kala ou entrer qui mbouta mais entrer à quartier en kala ni na poussa ni koto donc tala évolution n'engé koti on a commis pembeni ya site touristique site ya jardin botanique ya Mona Paradis alors tala ndi bapezo bazongi kuna on a parkata mabati ya Mona Paradis on est tozo les kaizana ngamu na bango site même site agricole site touristique que je vis bande waromi ko ya belé même pendant jour pendant jour ezali week-end te bazali toujours wana alors tala pe ngam ko ba morcellement ba parcelle ndenge salami batu batongi bandako batu bazosomba po batonga bandako déjà mais na lomboko ya mobali ezali site touristique ya Mona Paradis alors to continue bino bozo mona ndenge makadam ezali atteint libaku morote to continue to côté ça la découverte tozo continuer olimbisanga pona liboko parce que talaka nazali ko moto voilà taba moto ezoya et de côté à tour ya gauche bandeko basombi ba parcelle bazotonga ba parcelle na bango ma bilezaki avant bilanga ezaki répété comme site agricole mais dès que développement côté nzela bilangi comme osala mingi te bato bango souhaiter pona ko chakaka bandako ko vanda parce que ba commune belé etondi ba komi ya kotoma bon on a donc au mituka ya ba ezo mama belé pona ko busala nzela ya kimbuta kuna boulevard Lwemba ezo zongo wana ezo banini liboso kuna tala miki ba voiture ezo kota wana tozo continuer toujours des découvertes na biso vraiment tozo continuer bon mon ami tout eza toujours en mouvement na nzela ya route ya Njili brasserie botala awa atelier ya menuiserie ou basala ba kiti et comme pe déjà na nzela oma alors bandako yangana bazotonga donc développement koti et siko bomona lelo yo ezala kiso ba yebisi o lingate ba parcelle ba hectare ba loteka ba hectare koto yo
bato bakipaki yango mingi te parce que route ezalaki vraiment impraticable. Voilà, tout site touristique ya Mona Paradis. Tourmo continue la mboka ya Lupio ya mboka Lupio où il a dit côté Njili Brasserie. Donc même à taba nenga binga ngo mboka comme Rolongo. Tourmo qui ne banganda pio. Tozo continue toujours balandi fantastique info. Donc ba continue biso soki ba continue mboka so ba teli ba bongsi banzela ko même développement. Bota les siko ndenge ba komi ko tonga komi guerre ya ko sakanate. Ba conflit et bandi ko bima mingi parce que moto na moto comme ko la na mabele na botala ba construction doit osala ba société ba école na nzela oma. Voilà, donc on toujours continuer kaka ba découverte na biso nga wana nazanga na téléphone ma yeli kaka pour nous avoir image. Voilà, donc ba sali pe ba terrasser nde tobenga yango na kinyawa esika maye koleka, donc va prévenir déjà. Donc toujours continuer balanda fantastique info bon mon abino mo ndé développer koti bato batongi o bozo mona bo mona kala na makadam mais so na kitisi caméra na sima bon mona même atana nzela kuna ba otonga so botala bien bon mona ndé bato bazotonga même ba groupe théâtral et comme ça ba répétition koto vraiment. Alors, Aïzali Pont Yamaï, bah ça l'est très bien. Voilà, tout vivre vraiment. Njil Brasserie, Wananga Nazo continue toujours à filmer. Sur les vidéos, on a biché ces pélissi bino, boché la bicho va commenter, va partager vidéos à la mala moment. Botala Izaki Porcherie, ah ouais, ils sont sur la bangoule, il y a la Porcherie, mais babou le commis monsieur Izaki fermé, bah remonte en banda kosko ya Rovanda. Bato ba gagner déjà bazaki patient o bazelaki les anzelés zaki mabi ba lobaki biloba lobate ba patientaki ba garder ba parcelle na bango ba terrain na bango mais ba o ba sabotaki ba komi na ba problème ki ba chef kotimi ba teki bisika na bango misus ba komo osamba. Alors a to komi na nzela oyo to benga ba benga ngo ngomba ya 30 juin na ngomba oyo za na histoire ya bato ebele ba kufa ba accident salama selon maman tozani likolo moto episinga ke no ba longoli awa. La Kisimbi, donc na habité Kisimbi, je crois, Ilima. Voilà. Oh, Nzela, il y a Ngomba, il y a 30 juin. Bandegono, ça va couvrir si comme Ilima, na bango et Manakimia. Alors, de l'autre côté, kuna, Manjili, na Omekampé, na Lukana, filmé en haut pour na Rotalisa. Bandegono, ça va zomonango. Donc, construction, bandia, mituke komi, et qui est zongi. Et qui est zongi construction côté à baoteka ba parcelle tande bat baotonga belé baotonga ba brique bat telemi awa bazotonga kuna bakangi banga donc ils ont na mutasa la musala na ndenge na yima. Alors si vous allez vraiment, je le répète encore, hôtel la fantastique info na ocha lien na description mon lien vinzelo ndenge zaki kala face na filma kiango fantastique info ils allez wana pona ko archiver ba moment ya pasi poni comme malamu l'obito c'est ensemble. Macadam oba sali suki awa, est-ce que va suki goudron awa, non va continuer tes mes projets, nzelo fait continuer ti et bi na prison le zoom o mtenga kinde kisantu a osali la nzelo yo pona kota Congo central abimi mbala moko na prison le zoom abimi na route de Matadi ake Matadi sika okende nyoso bongo ma wa to na nganda mpio nganda bio o tozo continuer. Voilà, même à tel si qu'on est à eux, mi tout gagner ces autres les quand même pas voiture. Bambo que du Valère, bateau va garder que va fermer la bango, va comme ba patron, va monter comme ba parcelle. Donc côté va ba parcelle moko, il y a 20 sur 20 na ba 4000. Donc 4000, ni va monter comme ba parcelle côté. Parce que courant déjà ils en anzela, ba tché ba poteau éclairage public les ali. Donc t'as l'avantage de sommer le terrain, là on a $100 l'hectare, mais les lots vont monter comme parcelle na $4000. Donc été à Bisso, au total le terrain peut-être manzilé à Mabé, nous devons faire un effort et regarder en na malamu. Ah ouais, est-ce que bazo mabélé pour la rotonga na boulevard Luemba, Nanjili, mabélé zo uta terre jaune et zo uta na. Voilà, toujours continuer toujours à la concession. Il y a des gros bagarda qui est toujours. Voilà, toujours continuer toujours. Descente, on a Komati,
na village Lucio. Esika école ezali donc na ekostala misala moko na kati kuna tala maingile yango wana eza mokie. Donc ya maingile eza mokie vraiment. Maingile na ngambo ya maingile kuna toza na commune ya Mongafula. Alors esika na komi oyo na droite na ngai esika so kati se maingile comme na Mongafula esika ba otonga société ya 1000 veste azotonga 1000 maisons côté oma. Donc yango zo mona bat bazo ya mingi côté oyo par rapport ya projet wana oyo ba tirki ba tie côté ba otonga 1000 maisons parti qui ya société ya 1000 veste. Donc yango wana na ngambo o mona batongi bandako par préfabriqué eza kuna déjà misale bandaki voilà. Donc toujours continuer à toujours nganda pio awa mboka lango eza na ngambo ya Congo central mais évidemment na ngambo ya Mongafula mais babenga yango peka kombo ya mboka wana. Toujours continuer balandia fantastique info. Donc botala bino moko vraiment ndenge mboka so développer soki ba continuer biso ba bongisi biso ka nzela oyo ezali ba côté ya Buma ba côté ya Kinsala ba sali nzela et okoma peka ka boyema. Il suffit de volonté pour le développement et mboka na biso. Conseil na opesa na vidéo oza na terrain na yo moko boy oyo ozomona ki nzeleza malamu te pour le moment mais ça l'effort ya ko garder terrain na yo parce que tout est possible. Terrain salami nzele salami et ça qui ata inanité pour ici là ba tchaki volonté kaka na période ya mbula ba sali yango nilanga ko te koma kite nzele sili déjà. Voilà. Donc toujours continuer ngawana toujours dans ma yeli na caméra na ngai pour na chela balandia fantastique info vidéo batala ndenge mosala zo sala mama. Voilà. Alors est-ce qu'on a komi yo na droite wana na direction wana sur OK nde est-ce qu'on va otonga ba 1000 maisons. Voilà. Donc ici ka nanga ici ka motoka na ekoti et que est-ce qu'on va otonga ba 1000 maisons. Alors ngana OK na village Lucio pour na kota na continuer na gauche. Voilà, la tournée à gauche calmement pour na koma na village Lucio où ils veulent développer. Mais si ka obozo mona oyo et dans zela mo ezaka macadam kala. Mais entretien za quitté talandi ya macadam ngo koma. Ça montre qu'il y a des gens qui vivaient ici, il y a des gens qui étaient ici, les andele za ki malamu. Puis bazo continuer ma. Donc botala binomo reta ya macadam koto ezali, mais tozon na eliki ande baloba ko continuer zela. Barsala koto bande comme tout bota la zone fort déjà reclôturé et ba terrain ah on a commis déjà na village Lucio. Voilà bolandi malam. Voilà bisous. Soki na école ouais c'est kana yaki. Na commis l'école voilà. OK manenga. Voilà, merci beaucoup. Na neto sali voyage ensemble. Donc on va continuer pour nous talisa bande comme soso. Natika la village. Ah, j'ai la photo dans mon moto. Comme ça, aussi, il peut vous mélanger. Il y a un problème tout à maman la vie. Ok, bon, il est malade. Ok. Voilà, voilà, il y a fantastique info. Comme il y a Soka, il y a vidéo, il y a biso, il y a Kiawa. Dans l'école, pour nous faire la découverte. Ceux qui vidéo, chez ces ici, au Sengi Nayo, vous partagez la découverte, puis vous s'abonner. De coup, t'as ici. Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.